Salut chers amis téléspectateurs, bienvenue dans votre émission spéciale Rendez-vous valable à Wanakati ya chaîne Abino La Voix du Peuple. La Voix du Peuple na équipe Nabiso Mbato Kiti lelo à Wanakati ya Goma, toza nakati ya Goma toye parce que les solo mora kitoko ezali après beaucoup de mois ya ba préparatifs l'initiative l'ONG Initiative Plus et ouais kamba bibongo epa ya la maman Olive Lombe Kabila, après avoir se préparé, na ba mois ebele, Basili Bongo ko lancé 11e campagne médicale gratuite à Wanakati ya Goma. Je souligne que dans le 11e campagne, c'est-à-dire que na kati ya mboka na biso RDC, basi basala 10 campagnes, il y a ba traitement, il y a campagne médicale gratuite. Et là cette fois-ci, ba lancé yango à Wanakati ya Goma, c'est-à-dire collectif ya ba minganga ya ba médecin na biso oyo nzamba pesa bango bwania basangana pona ko traitara bande ko na biso ya ofele ba maladie oyo esengaka ba 5000 ba 10000 ba 15000 dollars pour une opération bango bandima ko sala ngo ofele mais pona ko sala ngo esengaka ba matériel moko ya mutuya ba moyen moko ya mutuya pour que ba réaliser yango. C'est la raison pour laquelle maman Olive Lembe oyo azali maman de cas difficiles asila bongo ko assister bango azali bongo ko aider bango pour que ba réaliser yango et na ndenge ba banda déjà cette fois-ci eza 11e campagne eza bongo lancé ezaki lancé na Lubumbashi na bamboka belé awa na kati ya mboka na biso RDC et cette fois-ci na Kinshasa pe esalama déjà et cette fois-ci tokiti na Goma awa tina na biso eza pona ko lakisa bino ndenge nini makambu ekoleka ibandeli pe na suka parmi ba bokono to ba pathologie oyo ba minganga na biso ba kiteli awa na kati ya Goma na soutien ya Initiative Plus ONG ya maman na biso Olive Lembe Kabila tozali bona ba pathologie to bengaka hydrocéphalie oyo toloba na lingala ba kisimbi tozali na oyo to bengi spina bifida c'est-à-dire ba masse moko bimaka bana na sima mukongo tanga botami tozali bongo na oyo to bengaka ba bec de lièvre c'est-à-dire moni mwana botami awa monoko ezali ko pasuka esengaka ba minganga na biso ba ye pona ko bongisa bato bana bongo et puis oyo to bengi ba pied beau c'est-à-dire ba mal ba bokono wana ba pathologie wana nde yango ba minganga na biso ba kiti awa ezali ba bokono oyo esengaka vraiment mbongo ebele po salama mais grâce à maman Olive Lembe na initiative na ONG na Initiative Plus de makamunyo sona ekosalama ofele c'est-à-dire bana bazali répertorié ebele ana kati ya Goma ba ko opérer bango ba ko misata likuta mokote et là to landa siko neni ni ba minganga na biso ba kiti na aéroport neni ni makambo zo le kepi to kozonga to kuta na suka poto yeba neni ni ya kosolola. Merci. Ata malade ngole kili minganga ata likamba ngole kili bato mayele nazo bangate na ebete yo tele makamoto su utemananga zwa kimia oyo ndimela yende nzamba solo akuvandisa mipepe nyonso ya bomo ina yo kimia pe akopesa solution ya likambo. Alléluia. Basili na yele na kubanga te na yebi yo tele makambo suka soki otelemi yo kati makambo nyonso liboso opesima na yo moto azali te na kubanga te o Yesu Yesu mopesi kimia na bomoi nanga mosusu te kaka yo Jehova Shalom. Il faut faire sa précision. Premièrement, il y a une équipe de médecins congolais. Au Congolais, il de partout. Donc, il y a des médecins qui sont à Goma, Bukavu, Lubumbashi, na biso toti Kinshasa, toye ko kutani biso nyonso pour un objectif moko. On a biso souci na biso za kato soigner bana o bazana ba malformation, bazana ba famille oyo, bazana ba moyen te. Ba malformation to soigner kana eza ba malformation moko ezo coûter cher pour ba famille. Déjà pour na kolobake 3 dernières années de cette malformation, on a opéré presque plus de 988 enfants gratuitement grâce à l'équipe de la Congolais. L'opération n'a coûté pas moins de 5 000 $. Déjà, si vous opérez 988, la famille a. C'est comme ça que tout le cas qui
Kinshasa, Lubumbashi, Kindu, Bukavu, na la province Moussousou Sika, Tokomi, chaque fois tu dois les Bukavu, tu dois les Goma. Batu ya Goma pe ba réclamer ki pona ni bozoti kabana na biso bo ke kaka ko soigner Bukavu ne to lobaki soki makoki ekoki ko ya ndé ngwana to mi réunisaki na ONG initiative plus ya maman Olive nde équipe na biso so oyo moni biso awa to yaka bénévolement to benga na katoli pona bana ya Congo biso so ba congolais to pesa moi ma kadisina biso mail na biso to yaki to ko salisa bana congolais so moni ngwana société congolaise de neurochirurgie est représentée par professeur Sambia Yawa ye patiki musala na ye na ba misusu batiki misala bango na Lubumbashi na Bukavu na biso nyonso na ba docteur voilà to ti Kinshasa to Yawa pona ko prêter main fort donc to ko banda ko bana na basi bazalaki déjà sélectionné ba misusu ba oti Bukavu il y a une trentaine d'enfants ba oti Bukavu ba misusu ba oti Uvira ba misusu ba oti Rutshuru ba misusu ba oti Masisi bango nyonso bazali awa équipe oyo ebandaki eyaki liboso ya Bukavu esemani komona bango biso mpe tokomona bango nyonso kel lelo po tobanda mosala na lobi donc comme na lobi esengo na biso eza wana biso nyonso mpa toza bacongolais toye kopesa oyo nzambe apesaki biso mayele mpona koya kosalisa mpe bana na biso bazosufrir oyo bafamille na bango baza na bamoyen te yango wana tosenga kaka merci ya bato basutela tokosoigne à peu près non tosoignaka une centaine d'enfants comme na yebi que sur les 3 dernières années tosi opéré 988 enfants 988 enfants ceux qui tobakisi baoyo tokoma na plus de 1000 enfants en 3 ans c'est déjà beaucoup comme na yebi opération déjà presque $5000 soko ozwi $5000 fois eza quand même bongo ebele oyo bandeko na biso ya ONG initiative plus dans maman Olive bazo soutenir yango wana tozoya parce que tokoki kokende chaque mois ou chaque année mais eza problème ya makoki pe bato mingi bato baza na bonne foi basalaka yango to remerciaka mama soki tosengi aide obi na Bukavu na Goma bato bakufi aezitaka te apesi maboko na ye Maman Olive aide bino mpona activité aide biso makasi comme na baactivité nyonso elekaki na bakisi na mbongo na aide Maman Olive eza par rapport ya nini apporter bino na yebi déjà mpona coopérer bana na totiaka bango tuyau wana ekutaka très cher mpona kokoma wa équipe na biso ya 19 personnes il faut kologer bango il faut konini kofuta babillet eza te ke toye mpona mbongo me toye mpona bénévolat mais quand même il faut tozala na minimum mpona kozala à l'aise nyonso wana ye nde azomi-occupe nango merci beaucoup na ngai natuna question moko lobi ezali collectif ya bamédecin bosangani tongi toyeba ezali association ezali structure nini oyo bozosala mpo bamédecin mosusu bakotala ndako peut-être baza mpe intéressé ya koya kosunga Congo et sur quelle base bosala association oyo association oyo comme nalobi yango eza biso tozali nyonso bana na Congo eza basociété neti professeur Nsambi aza professeur ya université professeur ya neurochirurgie azo représenté société congolaise de neurochirurgie eza groupe moko emibeli ya baneurochirurgien oyo basoignaka biloko ya mutu na nini bokomona groupe mosusu euti Lubumbashi ya baneurochirurgien nyonso euti toza na docteur Ngwala na docteur Mwaluka bango baza baanestésiste moko ya oran ya mboka na biso bayaka parce que toyaka toza kaka kosoigne te mais toza mpe kopesa expertise dans so technique na bahôpitaux ezali awa bokomona soki tobimi awa tokosoigne kaka bana te mais bamaladi oyo nyonso etikali na hôpital oyo baza nango eza na batechnicien ebele batechnicien na biso mpe bakosalisa bango tokoopere bamaladi mosusu oyo baza na problème oyo toyeli yango te soki mpe toza na babiloko mike ya kopesa baconseil na bahôpitaux nyonso wana tosalaka donc toza na mwa expertise na technique mpe ya koede bahôpitaux parce que toza bacongolais toza na choix mosusu te soki toye na mission na biso toye mpe tosalisi bahôpitaux na biso po bahôpitaux na biso ekende de l'avant nayebisi bino soki olandi ailleurs bamission tozalaki na Bukavu tokutaki baitalien bayaki mpona koopérer 5 malades baye soki une vingtaine de personnes basali 1 mois mais biso équipe na biso bacongolais toyaki tosali 100 malades en 3 jours bango nyonso batika blazokama mpona kolobaki expertise eza na Congo mais eza juste organisation biso organisation ezalaka soki tobengani bato nyonso baye et puis en dehors ya wana tokóma na Goma boye soki tosilisi bamédecin baza na Goma bakotravaille na biso bakozala directement formé na batechnique yana tokende na mboka mosusu bango mpe bakaya koaccompagne biso omoni toye na équipe ya nani ya Lubumbashi eza bao bazalaki formé avant bayaka rejoindre équipe ya Bukavu équipe ya Kindu na équipe ya Kinshasa. Merci beaucoup et boye malamu na kati ya Goma. Merci beaucoup.